Mbote Mbote boye bolamu na télévision na bino HD la Congolaise TV bino ba ebolula to popola émission na bino oyo ko pesa éducation. Merci na yo HD la Congolaise, autrement dit Espérance et Bongo. Maman émission epesi valeur. Émission epesi lokumu. Batu bandimi émission batu ba ko benga ba ko loba. Ah mais ma bezaka que non moto télécharger mission bani ko tindela batu. Yebisa bango nde bakota. Hein? Faut batu bakota kande batala émission à partir de YouTube. Émission comme ko kende batu comme ko télécharger ba tindela batu boité. Batu bakotaka. Hein? Batu faut bakotaka balandaka. Merci na yo HD la Congolaise. Ndenge na lobby Espérance et Bongo. Boko. Bakombo akati mutayi bate mpende. Donc c'est-à-dire que chaîne Oyo et PC impact l'émission wana ba bengi to popola. Merci. Merci na ba révolutionnaire pour ba to révolutionnaire à tout. Merci pour émission Oyo. Hein? Et ça une émission moko na kati ya révolution culturelle. Hein? Le président Chaka Congo. Na pesa mbote siko zali. Piro son mpungu. Na pesa mbote tena zo zero. Mpira son mpungu. Na pesa mbote tena zo zero. Hein? Yo na niveau wa Marseille siko zali kuna. Na pesi mbote les grands révolutionnaires Piranson Pungu na pesi mbote et pona nini na bosana King George notre CG na pesi mbote notre rapporteur Martin Boluka na pesi mbote et sans oublier nos communicateurs Piroger Bosse Kota Golf du Kando et Longia Fête et Lamba Nde bayo bakselage nini Sonas. Ah vraiment, na pesi bino mbote sika bozali, sans oublier mon vieux Dej Derrick Yamane, na pesi bino mbote bino mutu bozo linga émission Oyo, et ça la moi kitoko moi lege. Hein, bon comprendre. Alors les autres linga ki toloba, likambo o etali respect à ba mort na cimetière. Les autres bien non respect à mort dans le cimetière. Bah jeune, est-ce que vous avez que Mobutu Kenya na bien soit? To benga na biso Mobutu meteba que Mobutu Kenya na bien ba respect nyoso pena o ya ba koko na biso ba bantu to zalaka nango. Mobutu Kenya nango. Respect ba mort je soutenu na cimetière. Respect ba mort et s'il est dans le cimetière. Quelle bêtise même na banzembu ba jeune. Quelle bêtise ba jeune bazana ngona banzembu ba koyemba. Participer mawa. Participer mawa ba jeune. Est-ce que bozo ba kesika bino bokei? Ezali mboka na bino ya sima mikolo. Moko bino bozo kende wana tango bokenda ko tika bandeko mususu est-ce que bike lobi bino pe bokoya et là telu babé surtout les filles banzembu ya mabe etamboleli na mituka na ba moto na ndenge ya mabe respect ya mort ezawapi biso babantu toyebaka ko respecter batu bakufi pona biso babantu avant même le banzambe ya toyebai ke mutu ata akufi azana bomoi comportement oyo uti wapi comportement oyo uti wapi banzembo ya mabe bokene matanga batu bokomi kuna na mamisusu bango moko tu valeur eze susute bazui mama na ye bazui papa na ye nakata sanduko to benga ka cercueil ba tambo baniko binisa ye ba mona pe normal ba yemba na banzembo mabe mama na ngakufa boyo sala ka sibongo bobenga ngandoki papa na ngasa kufa ko tu chance noko na ngai to ndeko na ngamoka kufa bosabilo wa ndengwana. Respect na ba mort c'est sous-souté.
respect à la mort. Et ça la société. Kinshasa et Lobata, l'effet cardinal, Mosengo Pansinia, Telema Ongenge, na mwinda mwa Kristu. Kinshasa comme poubelle ya mabenyo sa mokili. Kinshasa c'est une culture. Culture nye sa salité ou tabamboka wapi tozo zwa kaka. Po ba Nigérien ba moni ba film ba to tambo na ba cercueil ba ko bina bozu yango ekomi ya bino. Oh biso to ba bantu. Bo pekisera ba matanga na bino ba bina na bibembe na bino. Bo tala banani bozo ko mema na cimetière. Oh, bana quartier. Nini yango kaka? Matanga na bino te? Est-ce que mutako kena kimia te? Mutako kena boboto te? Matanga ekomi lié ya koya kokutana. Eyimba kutu papa na ngai pe son âme Madilu système. Isika ya ba rendez-vous. Isika mabala yaka kokufa. Est-ce que tu vas régler le problème na bango? Est-ce que tu vas kolakisa kolata? Est-ce que tu vas kotongo? Biso tato ibana mikiba neko bangisa biso ko bomba biso ki to mona korte mais lelo ekoma nango ba otika mona muketa mususu yemoko atiku to famille ekuna ayeti sika matanga ezali akoma ti cercle tala ibembeza na kati. Tous en a respect à tout Kufiko. Tout y est bako respecté à tout Kufi. Donc il m'attanga et comment il y a sentiment, tout y a plaisir même pour la famille. Mon tout temps dans l'hôpital à Zolela, tant que je suis qui y a $200 et mon anité pour pas traiter. Mais voilà mon takou fait un programme bandi. Tu as allé pour ta bouille. Intel a bien sur $500 pour son bagage pour ta uniforme à teka. Tant que tu as un hôpital à l'école là, pour un bien qui $200 à wanate. Chance veut si qu'il y a un pays il y a comme nakole là et si qu'il y a kokufa. Ba suspendant ngo. Pour basale comment kati basale ba $5,000, $7,000. Même au-delà de $12,000. Mais mon tour avec maladie, qui c'est ça la quitté? Mais bolingi bolia, au cas où mon ta koufi, to kutana na yolo, est-ce que tu relis à poulet maillot? Bino pe ba pesa bino responsabilité à ba cimetière. Cimetière nous allons ressusciter. Tout le monde tombe dans le tombe. Il n'y a pas de respect des morts. Tout le monde tombe dans le tombe. Batom sous de cette toboka vous monde va cercueil. Ti wapi, ti ngonga nini, to koyeba ko respecter batu akufa. Kokunde comme un système ya ndako étage. Bakuna déjà mutu, mais batu bakuna bato débriller, ne fût-ce que dans 50 cm pour battre corps mususu likolo, batombo la tombo. Respect à ba mort, ezati na RDC. Bombo kango to lukai bonge bongandeni. Est-ce que vous avez milimo ya bakoko? Ne pesa makasi na bamboka. Bo kamate cimetière oyo ezalaka na bandal awa liboso ya ipak. Bo tekeli batu mususu. Do batu mususu bafanda likolo mikuwa bakoko na biso.
ba indien ba ki ne kofanda likolo mikuwa ba koko na biso. Pour un gouvernement yemoka tonga kité. Respect des morts. Respect des morts résatés. Bakata ba cimetière bakoma koteka ndambo nambo ba expatrié ndi bakomi kosomba ba cimetière esika mikuwa bakoko na biso ezali. Pour na nini te gouvernement yemoko azwa charge ya kosala eloko moko boye likolo mikuwa bakoko na biso. Nguya to pouvoir oyo bakoko bapesaka mpo mboka ezala makasi bato mosusu baya kozwa yango. Ba responsable ba cimetière ba tombe comme ba toilette contrôle les athées n'importe qui a continué qu'on tombe ba tosali les toilettes pour nani respect na ba mort les athées est-ce que vous ba kiyo pour kokufa uzala kokufa ba la kisayo ki bazo ko sala toilette likolo ya tombe na yo ba ko tambola likolo ya tombe na yo. To respecter bato bakufa ko Congo, to respecter bato bakufa to koyeba makambo sezo ela biso na vite. Yo jeune longo noka na ndako lelo po eza enterrement bi lelo bakoyoka na ko yemba ezana bembe mususu obokola sa buzoba ozonga ndako na yo te okendende na morgue. Tu vas respecter bato bakufa surtout famille bino moko botala te banani bazo ya ko mema ebembe na bino banani bazo lela ebembe na bino. Bato zo sala buzoba na matanga o ekoma nango ka bongo ekoma kaka bongo c'est que ezalaka bongo te mpona nini tozongisa ngo ndenge ezalaka te ke buzoba na ezalaka te. Légende Bovi Katai Fwamba na pesi mbote na Afrique du Sud esiko zali talaka yo ami motema naloba nini mbote na ngai na yo Espérance bongo poto komi na suka natanga komona yo te posiliga mbote et puis merci mingi na ndeko oyo azali ko sponsoriser émission oyo alobi ngai vraiment na onosa makasi ke émission oyo elekaka chaque fois ezala te Pirason Mpungu na niveau ba Marseille le sako na yo Pirason na lingi pe bozala ebele oyo bokondima ke bomeka ko soutenir émission oyo penza soki pe bozala ba produit na bino bolingi ke ezala na sima na ngai boya nango to tia ba produit dans la sima. Impact Kitenge champion motema Nadine Bibi na pesi yo mbote siko zali na niveau ba États-Unis zalaka ka yo Marina Mukabera ma mère à moi na pesi yo mbote la musique siko zali balobi na pesa mbote na famille Uzayus Mobimba na pesa mbote na nga na famille Sangolo mbote na famille Mangoto Mobimba et sans oublier la grande famille Mboulé na pesi bino mbote na pesi bino mbote bino ba noko na ngai bino ba mama na ngai bino ba yaya na ngai soki bozali na bino ba leki na ngai émission Pupola ngana ba technicien na ngai tolobi na bino à la prochaine bye allez.